banani nde papa ba journaliste SB ya Elkin contre ya El Paris affaire ya Chérika to komi na ngona niveau nini o etindi batu ba finga na tina niveau oyo nini ekoleka entre bango. Voilà, bienvenue na chaîne à la grande découverte TV. Bon s'abonner, bon liker, bon partager, analyse tout ça là entre pour na likambo oyo e ndongo. Bana ndaku moko, bana mama moko ba panyani, bana SB ba panyani, kote kuna ya gola lobby, kote omida yi abengi bango ba mapapa. Bandeko, toko ke nango ndenge nini. Vraiment, bandeko nangai, abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment, affaire auto, évitez tout ça la ndenge nini. Bandeko na biso ya Kinshasa, Elkin, balingi Chérika ajouaka na SBT. Pourquoi? Parce que selon bango, Chérika asala kelo côté. Pona bandeko na biso ya Kinshasa, pona bango, donc soko za na SB au fin raté. Au salaire na logique veut dire aux a censé akuvanda wana te. Donc aux a censé faut okende côté mususu po bango musana na bango eza ya kofinga, musana na bango eza ya ko défendre o ya bango mams. Ata côté na bango eza mabe bango po na bango faut kaka ba défendre ba lobaki eza malamu. Alors Chérika ya kasala ka ba émission na normal, ba analyse na normal, si ça ja jouer à jouaka. Siko selon bango balingi bongote et midape aza contre bango alobi tete yolokola za na SB yaza journaliste ya El Paris donc makambo na bango ba toi Elkin ba kolinga pa na ye koleka te alors aye asaboli bango abengi bango ba mapapa abengi bango ba manzanza abengi bango batu bazanga mayele en tout cas bandeko biso tokoluba mingi te. Troché la minoka ba audio boyo kanenge mida se déchaîner parce que alobi trop c'est trop yé ba bêtise pa nae ou eza 2024 et koki koleka te bolanda mida tokozonga juste après bino na mwa bosa mam na sentiment boye bate bosa mam na sentiment mais boye bi mam ste soki alinga nini. Bato bino bozo obligé wana mam sa tchaba on a filmé. Faut que oye ba no baloba français te. Ba ye boloba français te. Mams catégorie à mams boye biti. Donc ba catégorie au mams sa linga kana filmé boye bien bobo sanate hein. Même ça linga non na film à fois tchana muto ato lubano 100% français te mais oye ba français parce que même c'est international ta makapa ba congolais te même ça ta makapa ba congolais ta la maka partout ata la maka international donc muto ata la maka international il faut bozo yoka donc muto ata la maka international. J'ai dit bien, il faut aïbor le bata français. Aïbata ko le bata français. Sko bato bino bo pone la mam sata français, ezate lingala makasi, bakisa ma finga makasi. Bakisa, bata ma finga makasi. O kabala mukaka na tongo boilu ko sali zala tika ma fingi kizongi bata bonde boni mam sacha na filme bato wazano ba sans charisme ba finga no makasi ndi bata bongo bino boni mam sacha na filme apoka bino mo boko mo ebse mam si SB zak na bata qualité niveau à SB kiti bino te bonde ko lela ke niveau SB zala ki ko tourner eza sou bongo te banda kwa kitoko lelo banda ko comme kitoko te mama. Kasi beaucoup m'apeka libosé zakina ba acteur a ba acteur a mayele ba acteur ba français ba baza instruit lelo yo et komi ba acteur a bongo lelo komi ba acteur mo boy bazanga tina o ba lobaka lingala makaso ba fingaka bino mo bolinga bokita SB en franchement pour SB à likolo mais bino bolingo bamba SB na niveau assez. Ti bozo ganga wana ke balongo la Chérika
ba remplacer bato ba fingaka bobo sanake Sherika place à Sherika boko ko tia moto mosusu te place à Sherika boko ko tia intelité ya intel obino bolinga mam sa tia na place à Sherika alors ba français azana langage facile bato bino bolinga batiana na film na place à Sherika ba remplacer Sherika oh mais maman même na bolingo so boya na mwasi mo bo ali kolo fo lingile pe o ali kieti olingena mobile mo bo azali kolo tambo kaboni fo luka so o ali ki mobile yo zaki na ye ezate ke yo zaki na mwana na mobile mo bo a directeur ko kutana mwana pétrole oko ozaki na mobile mo bo aza assiste ba classe na ba licence oko linga mobile mo atanga ta première primaire te na mo place aza o sekao ozena mo si mo bo classe à niveau world yo ko kitana ba niveau C ya est-ce que même si so a longoli Sherika bolu kile pe mota poa o ko remplacer na place à Sherika ezate bino bolongoli Sherika boko lukali boko remplacer li papa na place à Sherika o azata na niveau Sherika te ni na koloba français ni na bagage intellectuel niveau kuto ezate ba remplacer ka na place à Sherika parce que Sherika saki ba analyse à film ba longoli ba remplacer moto aza trop bas Sherika na fungula la evita ofinga bato mais bato bino bolinga ba remplacer na place à Sherika bino boko ko remplacer intelité na place à Sherika bato na ba finga bato balam katongo midi soir ba langage facile yo finga en désordre Sherika ça la banalise mo boy intellectuel a finga te asa la banalise na au milieu du village ya mutunyo sans bensil ta finga te afinga no mutu mote na tete banda to iba Sherika aswa na rate afinga rate ba obino bo lukota o ba tia ba remplacer na place mais wana ngamo pe place na za no moi que si la kiti niveau trop bas oui olongwe na Sherika o remplacer Sherika na mutu afinga ka tia ba miniature ya batama boma be mission terre à terre mais franchement beaucoup supporter nga bino na ibisi bino to kena bino boy pas des sentiments vérité polele o boy kende. Pourquoi pour la moto à classe beaucoup remplacer na li papa franchement bon son était tant bozo gang na bon longo l'intel bo la Sherika bo remplacer par un tel na quel niveau intellectuel ou ba remplacer bato na bino bo tanga ba kombo bato ba eba na mafinga ba na ba compte à rendre na ba on ba belle vie kuna ba ke ko potana ba fa maboma oh boni boy ko ezaka te so le belasi la ba remplacer hotel ato ano ki zengi ato za na bagage intellectuel te oza terre à terre ba tia kana film ya ba film eta ma monde entier eta ma international ba film ba intellectuel ba tunos ba kuna na kati ba intellectuel zo ba ata même na papa el Congo ba omona ke boyeli ba mo ba tina te même si sauf kasi même si na za niveau world so akomo tia bato mo à terre et kasi SB ko style anyo so esila ya wana ti bato ba osekae o uti na niveau likolo ya ba o tia bato ba intellectuel na film o komo tia no ba zoba ba mafinga log na kati ba film franchement ba mafinga log to suka na YouTube non na film so ki ba sila atia bino na film bo changer façon ça d'émission na bino bo changer façon na bino ya ozala bo baksa niveau intellectuel bo sa ba formation bo apprendre ba langue baba ku bo ba to sentiment franchement boa pena bato sentiment bino pena choqué bino na tongo lelo boa pa bato ba sentiment bato bisalela mwanza bato mo ya bisalela mwanza bato bilobela mwanza bato nyos do bato mo boya ya mama boma penza franchement Vous avez été beau pour la même niveau bas C. Pe bino babaku konsu pe boa d'accord. Oui, Sherika longo ba remplacer un tel. Ya. So obi ata ba Sherika ba longo ba remplacer ata ba ada to nzimati. Ba Sherika ba longo to remplacer ba intellectuel bato batanga bato bana bagage intellectuel bato bana ba langage facile. Là on comprend. Mais tant que ba Sherika longo ba remplacer par un li papa. Olongo li chaussure à Gucci ou remplacer na li papa Winza Gambela. Franchement, vous êtes malade, franchement. Bois malade, bois ma boma. Boubandi li boma te, franchement. Faut bosser. En tout cas, je mélange pas, hein. Pas tous les abakouk, mais franchement, vous êtes où là?
Babakou depuis quand Babakou bakoma na niveau qui est tolongwe na wall to kitana ma papa. Tolongo la bata wall to kitana ma papa. Bino bokolianga je suis 100% Sherika. Aozana mamsi na kona ndambo kanai. Na SB tolimba intellectuel tolimba zo bate ba ma papa te ba ma fingalogue te. Biso ba ma fingalogue to suka na YouTube non nakata filme. Non nakata filme. Toko finga toko chaba na ba miniature nde to misana non nakati ya filme likolo nango filme na biso ya SB eyebana na niveau ya likolo ya bato mayele bato ba intellectuel bato ba finga te bato bana bagage intellectuel bango nde bazana filme na biso e no ba ma papa ya okitcha chaîne ekitati chaîne outina niveau likolo comme na ba ma papa ba intellectuel ba kié comme kana ba ma papa même tous appels tant courage à partager ba film on te comme na ma papa belé na kati soit bobongisi musa na bino bo apprendre ba langue bobongisi musa na bino mam sa bino na film bolakisi niveau intellectuel na bino na monde entier so bo ba intellectuel bo tika finga kasi bo tika finga parce que Sherika finga te bo rêver poste nae donc beaucoup mo combattre indi po bo rêver ka poste nae ape na poste pétin quand ninga jouer bo mam sinda fouli bo apesi makamba jouer bo bambe na mabele akoma niveau mon bino bo bando sa bo bando tchana na miniature so bo zila Sherika o répondre bino te so bo zila Sherika ko tarando ya ko répondre bino te po bo ba niveau Sherika te bosa la société na bino na bosa na kisasa boko koka Sherika te azawana na SB na ndambo kanai azawana na arusa ba analyse ne ya mutu nyonso oui mais azape na biso na SB aza côté muso azape na biso na SB bien na ndambo kanai